Yaya, il faut faire très attention dans la vie. D'ailleurs, tu es bien go. Batu mingi oyo batrairaka batu ezalaka batu ya musika te. Ou est-ce que croyez-vous que trahison ezalaka na mutu ya musika? Trahison ezalaka na mutu ya musika te, ezalaka kaka na mutu oyo bozali na ye pembeni. Mutu akoki kotrahir yo, soit membre ya famille na yo, soit proche na yo. Mokonde akoki kotrahir yo. Yaya, les gens sont prêts à faire tout pour leur propre intérêt na bango moko. Salaka attention na vie, na ebisaka yo chaque fois yaya. Et comme le la slogan, papa fiston abandi ko exagérer. Yaya, na ebisaka yo pire azalaka te, pire akoma pirate. Ne te laisse pas aller. Oh, c'est mon ami d'enfance. Totanga ya classe sika mona ye, to vana na ye, ça gibo yaya. Yo peut-être ozwaka muninga na ami d'enfance ya très bien. Ozwaka muninga na considération oui pour ça mutema malamu. Est-ce que ye na kati na yo azwaka yo ndengo wana? C'est ce qu'il faut comprendre. Ya masolo oto ali ko beta, ali ko pene bino pona boko ya kala mabete. Na ko beta la yo li solo ya Clara na Emmanuel, ba deux amis ba yebana ba kasi. Clara a voulu sacrifier ami d'enfance na ye Emmanuel. Oyo bakola balata na ba sous-vêtements, balata na bilamba, oyo azalaka kepa ba oyo ale batu bayebaki ndengo wana. Mais yaya salaka ongele, na envie pas ba misusu. Yaya ko envie ka ba camarade na yo te. Camarade na yo ye a changeaka ba téléphone, o iPhone kingani, iPhone 70, iPhone combien de boyebi wana machin. Yaya, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans les coulisses. Est-ce que comprendre? Lisolo oyo ekopeni yo. Baya basi bokota, entre bo partager boyo kalisolo ya Emmanuel na Clara. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokoye Télévision bisika nyosto bozwami. Merci Nabino na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pesa programme oyo et pas wapi chaque fois tozokutana pona ko solola makambu oyo ezali ko leka na communauté na biso batu ya Mangala. Africaine bien sûr, mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala na lobaka yango chaque fois toyaka ko beta masolo awa pona ko bebisa réputation ya ba famille ya batu te. Pona ko bebisa réputation ya batu te. Ya mutu moko songolo to pakate, mais plutôt pona ko sunga kaka esika ndeko moko akweyaki yo okweya te. Esika o ndeko pe alongi yo osala nini olonga. Nde tina ya Radio Lokole masolo. Yaya kombo na ngai Fiston Pelende tate ya Sedek. Boyebi yango vous avez besoin ya ko élargir communauté oyo epai wapi ba papa ya bwanya bazalaka, ba mama ya bwanya bazalaka, ba yeye ya bwanya baleki ya bwanya. Alors pona ko élargir yango poto koma ebele esengeli na yo otala muto ali pembeni na yo tuna papa osabona déjà, mama osabona déjà na Radio Lokole, yaya mwasi ya mobile collègue de service to s'abonner massivement. Tulobaki yango en opération d'abord on à 50 000 abonnés. Merci na moni volonté de kokende. Je crois on peut le faire avec un peu de volonté. Tout la voisine, yaya, maman, au Sadouan déjà, il y a beaucoup de mamans la rabison papa même. Papa Fisto, ngana ebi ko s'abonner te, bengaka yaya mwasi, yaya mobali à s'abonner pour la yo comme ça ceux qui s'abonner au boss na te ko fina cloche ya notification pour na orataka ba vidéo na bisote pour na orataka ba programme na bisote soki totiango. Voilà, est-ce que komi voilà bozali ebele kolanda biso, bozali na Kuala Lumpur, bozali na Équateur, Mambenga, bozali na Isange, bozali na Katakokombe, bozali na Mbandaka, bozali na Isiro, bozali na Johannesburg, Cape Town, Venezuela, Brésil, Mexico, esika loso bozali na États-Unis d'Amérique, na Suède, na Finlande, na France, na Belgique, partout na Cape Town. Aya tala émission et bandi na senga kala osoko koti yo baka partager pour peut-être soki sungi yote et koki ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Voilà. Na soba c'est la histoire ya Clara na Emmanuel. Histoire oyo esalami bongo na Angola. Angola batomboki mikolo pe na masolo hein. Papa Fiston beta l'histoire muta pesi l'histoire oyo yaya propre ya Emmanuel. Emmanuel azali mwana mwasi, Clara pe azali mwana mwasi. Papa Fiston,
tolingaki tokundaleki na biso kaka na ba janvier awa so ba le 15 moko boye nzambe asali grâce na ndimi sika papa Fiston tango yo lobaka pena doki pire azalaka te pire akoma pirate ozalaka na réseau tala makambo ekomi na famille na biso papa Fiston leki na ngai ya mwasi komo na ye Emmanuel balinga leki na ngai na ba 24 ba 25 moko boto ba po akokisa 25 ans na juillet oyo mais asana na 24 to ba 24 et demi azana camarade na ye komo na ye Clara bafandi tofanda aka bakote moko biso toyebi do banda babanda maternelle ti na université bazwa ba diplôme bazalaka kaka ensemble soki bake kosomba eloko na wenze basombaka presque ndenge oh so asombi mususu soki bayebi te balataka bilamba ndenge moko papa Fiston na yebi te mais c'est fort possible kutu tolo balinganaka parce que Clara yaka pa na biso akofanda journée mobimba mususu kutu alali mwana biso pa kedaka pa na bango mususu alali kutu kuna teyebi ke aza pa camarade tokoma lokola ndeko likolo ya amitié ya mwana biso Emmanuel na Clara papa Fiston ekoma lokola ba cousin forcé do amitié pe banda ngakutu nakoma pe mwa camarade na yaya ya ba Clara parce que bara bayebana tokoma tobenga wango bamapasa sikoyo une chose qui est là papa Fiston papa ya ba Clara totikela komona ete bon wana muninga na ye moko koloba muninga na ye donc mwana biso Emmanuel alors papa ba Clara azalaka na France est-ce que azalaka na France ya solo tala kutseki tala komamba balingana ya kosakana te papa Fiston là il faut avouer na koboya yango te mais pas ba Clara toyebi yango te mais ye moko camarade na ye mwana biso akendaka kuna nda koyeba mais tomonaka na vie boye Clara azalaka na mwa niveau moko boye Clara azalaka na mwa niveau moko leka mwana biso mais bomona mabilamba musuku bilamba balataka okomona Clara mutu akokokenda asombi pe asombi to abakisi mbongo asombeli mwana biso Emmanuel ozomona mwana wana degra changeaka ba telefone nanga kutu mukona comprendre azalaka très propre très joli Clara wana oui c'est vrai que Emmanuel na biso pe azali très belle à kosakana te donc les deux amis un jour papa Fiston ebika ba jeune fille balinga kobima babima kala bango bakendaka kosala na plage ko se divertir bakenda ko se divertir bakenda esika moko boye aiseka komona bosani esika ngozalaka en fait moi jacuzzi pe za la carte c'est-à-dire que bo futi mbongo bo sokoli bo s'amuser na bloka kolia de surtout wana mais tant bo ko tetika bo fo kolongola soki bilamba e so pe nini moi ko jacuzzi te jacuzzi ba bloka mo ndengo wana bref esika bakenda ki wana moi na biso Emmanuel na camarade na ye Clara ba se déshabiller ki balongoli biloko pour akota la maille n'est-ce pas to pour akota la maille so pe jacuzzi on ne sait pas mais sika wana il faut kolongola bilamba balongoli bilamba bana ko sakana quelque temps après voilà siko mwana na biso Emmanuel ntabeteli biso quelque temps après téléphone et Leli avant ça d'abord en fait comme sika wana bon en fait moi na biso Emmanuel ayebisaka biso ke non papa ya ba Clara azalaka na poto atindaka ye bambongo nyonso tu wana yango azalaka ndengo wana bon okoboya yango te papa tomonaka papa na bango te papa azalaka na France d'après mwana wana tozwa yango ndengo wana bref ntango ozalaki na kati kuna telefone ya Clara eleli wana Emmanuel moto famille ya ntango telefone ya Clara eleli babengi ye oh d'ailleurs mbongo oyo bakotaka esika bakende ko se divertir wana ko duma mutafutaki yango Clara nyonso Clara po Clara na mona makasa nkembo par rapport à mwana biso babengi ye oh no oh ma copine wana Clara so yebisa siko Emmanuel ma copine téléphone eleli babengi akia solo la c'est ça yo songa bien en tout cas maman na biso na besoin nga rapide futa ça so yini machin a dribbler ka ndengo wana ezaki vraiment important sikoyo tellement bakota qui fallait baswa une affaire de 4 et 5 heures basalika 1 heure du temps pamba alors mbongo wana ko kendete qu'est-ce que Clara a dit na Emmanuel non ma copine yo tikala o continuer nga na kembangu na yo ka mama soka koloba nini et puis je vais rentrer
Akeya bimi alati bilamba taki bilamba na coffre moko. Clara alati bilamba na épée aki. Alors Emmanuel kota tikalaki a continuer pe mokomela kolia ne surtout na machin tanga silisi tango silisi a koti sikoyo ake kolata. Tango Emmanuel akei kolata azolata oh elle a remarqué que muninga na ye abosani bag na ye parce que Clara azalaka toujours na bag na ye na liboko. Oui, bag. Et comme ça la bag ya fière, bag ya makambu no suzaraka bag. Ya talebi oh, asa mina ngat, piringa. Oh, Clara bosa ni bag na ye awa. Emmanuel azui bag wana atie na musapi. Alati yango po ebunga te, ebi keno anytime soki na kuta na Clara na zongsela ye bag na ye. Atie yango na musapi, asisi pa lati azui taxi, azongi na ye pe na ndako. Balali, elle n'a rien dit par exemple dans bag. Natongo siko elle se préparait à qui sur la peau à kende côté que la Clara bag naï. Qu'est-ce que la remarqué pour sur la bag wana? Vous bag ça facile pour leur bimisa. Sur azo meka ko bimisa bag wana bag ezo bimali soute bag bandi ko serré musapi. Bag bandi ko serré musapi au sakate. Oh, bag serré musapi boenanga nini? Qu'est-ce qui ne va pas? Emmanuel a bengi muninga na ye Clara. Clara, mais comment tu as oublié ta bague console? Na ina rotiki la oso longo bag wa zo longo te bandi ko swanga na musapi ko sakana te. Vous savez ce que Clara dit? Mais bag wana ko longo ndengo wana te. Bag wana pe longo esenga makila ya bébé etanga. Makile ya bébé tanga, ya mono lokola baseki. Mais là tu parles de quoi? Mais je te dis vrai, et ça vrai, il faut makile ya bébé etanga. Au fil du temps, Emmanuel a mon sérieux a bengi maman a bengi biso a ebisi biso oh talanga to kanaki ko duma boy na Clara e consomme siko na mona ki abosina i bag na ye. Na mona ki sto bag wala tango na sac to sika moko boye. Pese ngo bunga. Yango na tango na musapi na tongo ana la muki. Na benga ne otiki le bag azuye bisanga no bag wana velongwa il faut makile ya bébé etanga tala bag papa fisto bag bandiko serré c'est comme senge kata musapi oh basali par tous les moyens bag elongwa te papa fisto moi na biso Emmanuel akoko ma faible ton numéro to benga muninga na ye Clara l'appareil de votre correspondant soit éteint soit hors du périmètre. Mambe commissariat. Faites attention dans la vie. Même ton propre ou ta propre amie peut te piéger. Et la famille a vite compris que bagwande ngetikala kiwana ezala ki piège, ezala ki mutambu, atika ki yango na ndenge ya solo abosana ki yango te. Elle savait que na ba relation o basala ngona camarade na ye akozwa bagwana et puis akolata pas bon parce que oui ande quoi là la chaînette te mutabose chaînette pour ebunga te okola tango pour ça chaque fois okota ngona bag okota musapi. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait. Et comme sérieux ça va oh toke ne siko para bango parce que ba yeba ki para bango mama na ngai na mama na biso to mema na pa ba Clara pendant que tu ne pas Clara kuna ndeko na ngai mobali ake ko benga muda matare ki benga wa policier parce que comme sérieux pour moi nazolela bag wana bali ko sala ko ekota na kata nzoto makile bandi ya kotanga bali ko kata mama silika Clara yonga nazo ko mwana malamu nzoko sala ka boye qu'est-ce qui va pas ozolo bala muninga na yo bag wana po elongwa il faut makile ya bébé tanga makile ya bébé ya ndenge nini wana Clara olo beloko mote aboko avandi kaka nie tangu ba policier ba ye ba jui Clara ba kena ye na commissariat koto yo ba luki moye nyoso turia ba no e ko makambu a prier papa fiston o to kena na église to kena église moko na biso na pasteur wana sambela batia savon yi batia
huile d'olive batia so bafuta nzoi bagezo bimate un contrat so bazo benda ngo boye ça quoi ça foncé do e kata kaka musapi ndeko na so mbala abi o commissariat akei ko na biluka luka oyo akei bikota kota ake koya na mutu moko za tu tradi praticien ande ya asala ba cérémonie bo koko loba wana Clara kaka na police station et pas mbila mbula matali pradi praticien wana voilà asali oya ko sala ti nzamba ye kosala grâce abimisi bagwana papa Fisto tala ndenge tiki libulu pa mwana biso yoka mwana biso ma petite sœur est très jolie malgré Clara za jolie petite sœur n'a pas très jolie papa Fisto tango lobaka ndeye confiance à personne ozalaka na raison na pesio totalement raison lisolo oyo esalami na famille na biso moko wana ya Emmanuel mtaloba leki na nga Emmanuel leki na nga Emmanuel leki na biso tradi praticien na lobi non tango bolobaka ami azalaka te muninga na ye wana Clara akota na secte wana esengaki chaque après 5 ans ba sacrifier mutu ye kutu alingaki ko sacrifier mutu mais mutu amoni fa sacrifier na famille na ete ba esi soko sana mutu famille na yote pesa mutu oyo aza proche na yo oyo lingaka salaka attention o mesala ko ba secret na pa batu yo ba secret na bombaka te munoko polele polo makambu nyonso to ya ko bati. C'est ainsi que Yandimaki bagwana je o asala ki ona bagwana badeli awa abosana ki bagwana te ata appel wana ezala ki alokuta elle avait monté de toute pièce yabe ke muninga oya ye alinga ko mona bag na ye wana alinga ko yela et tout allait commencer par là kutu Emmanuel azamwa na elaka ataki na chance ndenga ataki bagwana alali nango elle ne devait pas se réveiller falaka kende kana ya mokilisa na makambo bato mokili makambo mingi anga na lelio mama mutu mususu yo zoye ami oyo zoye camarade oyo zoye ndeko na kokondane ote yo sana mutu omona mutema malamu ya yo wana mutema oya kosunga wana osungaka bato wa mutema malamu eske mutu oyo sunga wana mutu oyo zoye ami na yo oso des amis d'enfance tanga na yebo eske c'est de la même manière que ya ozo ami na ye ndenge moko talaka oya makambo sana mokili oya ya ezo pesa ngai mutu ko swa mutu ezo swanga ti na yete yosuka ndenge nini mutu osalaka na ye pire yo bosalaka presque nyonso sa boyebani ba secret mais toi tu es là ozana en na motema olingi kaka mabe komela ye ya oza confirmation que pire azalaka te eza bo alingaka sacrifier ndenge eza ndengo wana tango bayebisiko ndenge wana baye siko na police station epambula matari na ye tradi partition pour nganga soki ndanganga to baka nganga ndenge wana ta bakomi wana bayebisi mwana il faut confesser mbila yebisi avant totika yo awa il faut au confesser il faut au loba qu'est-ce qui s'est passé au juste. C'est ainsi que Clara va relater l'histoire de Benga. Batuni non papa na poto o papa na nga na yebaka ete. Na lobaka ndengwana papa na nga za na poto pona na zoma en considération. Ça boy Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, à côté de la na mobali moko boye, tonton moko boye, côté à plage, machin, linga ba koba ko vivre na 5 ans déjà ngoyo, yeguta yebakate nzoka tonton na apesa ka yeba mbongo jumo ka bino yokota ba mbongo boye, na la kisawe sika o ngana soka mbongo poza mwasi na ngai na kobala. Batuni Emmanuel, yo oyebi
copain na yango abino abeta akali somme atika komona ete yebo kamna kutana na epembe na plage mais bazalaka na ye muto amema na ba secte wana initiation asala ba prière incantation so nini na ba incantation osala oyo osi osala nani o asala exe déjà cousine na ye cousine o wapi abi Emmanuel abi tokendaka matanga ya cousine bango moko na Ojaenda tokendaka matanga cousine bango moko na Ojaenda donc yo muto lekisaka il faut faire très attention yaya na moma oto komi muto akabelaka o biloko pamba te yaya tote ko beta lisolo awa oyo tata mwasi aya ko pesa kala na Noël o le 23 na alongo GB aketi mi konga soki wapi mpasa soki wapi ko pesa bandeko na ye ba neve na iso ba nièce na ye ba nkasi na ye ba cadeau ya bilamba na ba jour nzoka na ye pour un sacrifice et comme très compliqué alors et comme qui ba sacrifice seulement 5 ans ye siko mobali na nga wana abane koloba no yo siko 2 ans oliaka petro fo luka sikoyo mutu moko o sacrifier pona okuma pe na niveau ya likolo o balusa makamsu ye moko baluki abino fo luka soki buta monani te yo moko okokende yango na lukaki na mona ye mutu te atali kaka boye na pesa moninga na nga Emmanuel yaya na tango ya kale zaka okomona polia mutu olekisa mutu il faut la mutu ya famille na bino sikoyo ekoma sans frontière nzoka boye donc tu peux kolia n'importe qui okolekisa n'importe qui yaya kolokotaka mbongo na nzela te bendaka bana matoi sika bakokende kelasi amoni eloko na nzela kolokota te bato wana bakomi ba système presque nyonso surtout mpona bazwaka bato les gens peuvent tout faire tokote la émission au lobby bokomona epai yapi jeune garçon alinga jeune fille bazalaka na ye mais nzoki azalaki na plan B na makanisi mosusu bakenda na hotel mpo na feti esila akanga jeune fille wana ba scotch boye na makolo maboko na munoko abimi libanda ake kobenga bakamarade na ye baya mpo na rituel heureusement papa moko ya sentinelle azalaki wana ayokita baoso na telefone ndenge sali na kutu oui ça va tosisi déjà kutu nakangi basinga nakai baoso boyaka tozwa ye tokende mpo na rituel ntango papa wana ya sentinelle ayoki ndenge wana ekomi boye ake koalerte kolo hotel abengi mbula matari baya basoma garçon bafunga bokotala yango na émission oyo tokotiela bino lobi il faut faire très attention. Yaya, na bandela kailoko chaque fois. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. N'ayez confiance à personne. Soki papa no akokomando kinayo. Soki maman no akokomando kinayo. Soki ndeko na yo. What about ami? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, toi tu continues à faire confiance aux gens? Ti mikolo elelo. Ozalaka na confiance à bato. Donc veut dire masolo otobeta ozolo belo monte ya. Te donc yango wana namonaki ke napesa kaka moninga na ngai po moninga na ngai leka ndenge natikaki bago wana ezalaki ya solo nabosanaki yango te natikaki yango na nko mpo nayebaki ke ye akozwa yango amemelanga ntango akotina liboko yaya kaka ndenge magicien so mpe nganga alobaki ndenge alataki yango wana akokaki kutu mpe kolamuka te elle allait mourir pardon kaka na pongi wana bazwi mutu pa lingai koyeba azate yango na benda kabino matoya ya salaka attention baliwa oyo ezalaka mutu alaki na bien botali match ya Barcelone so pe Chelsea nini mutu alali alamuki te akufi keba na baliwa ya ndengo wana donc ti lelo ya yo olalaka na yo lokola mbembe lokola olali ndengo ya 100% sambela olesaka bino ya chaque fois. Il ne faut jamais dormir sans osambela. Po losambo efutaka ya losambo epolaka te o. Il y a certaines personnes bato mususu sans prière bakoki ko vivre te ba vivraka pour la prière oyo. Mutako saote yaya.
Oza moi ne laka, oui, moi ne laka, mais il faut que moi temps temps moi 5 minutes ya kosambela. Sinon te mabe kokota dans la histoire. Donc ti lelo ozo compter on croit que il y a des pires. Il y a pire à la raté, pire à comme pirate dans le monde d'intérêt. Mutu nyos tout le monde a intérêt na ya. Ata tango tokendaka musala, ezala pour intérêt te. Pour intérêt. OK, osali musala, intérêt nango faut un salaire. Si comme mutu afuto salaire wana, yepe azo intérêt, osala musala wana. Est-ce que commis? Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tango osali boye, batuni siko famille na biso, famille ba Emmanuel, to sala siko na Clara nini. Mama yoki mawa. Mama Clara azokolela mwana na ye. Azokolela mwana na ye. Vous savez ce qui s'est passé? Tango bakena pa nganga wana. Nganga esaki bango, bokomona makambo oyo kosalema. Mama bino, tubiso sukoli maboko, tuzabana ya Nzambe, tutika ndengo wana, essentiel mwana na ngai. Bagwana elongwe. Bazwi bagwana, bapesa ye bag na ye. Bazonga na ndaku. A date de jour wana, ki camarade ekufaki. Papa Fiston, ndenge na pesio di solo boye. Corps ya Clara eza na morgue. Nanu bakundi yango te. Lokola maseki. Ya makambo yo esuka kaka na baliwa boye pona nini? Lokola mwana biso Emmanuel bakataki relation bande ko na shooter. Donc elingo sa donc mawese ba les 15 gars awa. Siko boye asa na morgue. Donc ba ese donc les 19 ye kaka Clara ngo alalaki alamukite. Donc kola kaka ndenge liwa elinga ko sala mwana biso ndenge sali. Alalaki alamukite. Cause na morgue. Donc ndenge balinga ya kozwa mwana biso ndenge komeli. Faites attention na baninga. O tolobaki te tolobi. Lisolo ya Clara na Emmanuel esuki awa. Merci na bino bolandi biso ba ike ba yaya ba mama ba leki bandeko. Tolobaka yango chaque fois. Tobetaka masolo oyo pona ko nuire batu te, pona ko bebisa ba réputation ya ba famille te ya batu te. Mais tobetaka yango pona ko sunga batu. Esika ndeko koyaki yo koyake koyate. D'ailleurs, ba masolo oyo tobetaka ezalaka masolo oyo bino moko nde bopesaka biso. Topenyaka bino. O comprendre? Voilà, salaka ongele ya. Yo muto la biso soki osala lisolo ya kobeta to ya kopesa benga biso. Soki obengi biso ozwi biso te nalobaka chaque fois komi tungisa te. Tikela biso audio ya lisolo na yo. Tokobeta yango kaka ndenge olingi tobeta yango. Soki olingi totanga kombo tokotanga kombo. Soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te. Biso to fonctionnaka ndengo wana. Tosuki awa tokutani na pokwa pona numéro mususu ya Radio Lokole Masolo. Ya makambo ezoleka na mokili oyo. Na esakabino la confiance n'exclut pas de contrôle. Mobile okanga mwasi na ye na mobali mususu. Na Kinshasa en plein capital. Mobile apesaka mwasi nyo motu pasi ya. Motu pasi. Aosala mwasi na ye presque nyoso tu. Nyoso tu mwasi azwaka. Asala ye boutique, asombela ye na mutuka, nyoso tu. Likolo nango mwasi doki mobile kokite, il faut akende kozwa ba petite chérie. De yango ta balobaka mwasi fafa na ndaku, soit osala business ensemble na mwasi na ezaka solo. Otie mwasi na ma condition nyoso tu. Mais pour na ye kokite, il faut akende koluka. Oyo ezali ki demo ki Chelsea to ndenge nini video ngo pesa na appui ya tango tokobeta lisolo wana tokotiela o video tokotela na privé mwasi yango pe munoko awa ya bakangi yo preuve à l'appui mobali kutu akomi lokola mpesa dine mafuta mais ye mobali munoko kaka ki a de ki beni
makambo na mokili oyo wana liso oyo tokobetela to l'action yango lobby. Alors pour l'instant on s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis bandeko. Tokutani tout à l'heure là na pour la émission Mouchouchou. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.